mama nandeni ya news ezaka eloko moko likambo nene sabino batu nyonso ba diaspora butala site oyo surtout émission oyo yaya CL News butalango ya bokota kanana bezo ba vina bino iboni ya bongo kusanga soni boy nandeni nini ki swampala na ki swampila ba bi ba nyonso balinga nada sister mo sa tonto loabe ya na kati États-Unis boya bo s'abonner non linga ba abonner atike o okota ya libakundo moni nada nandeni ya na biboye au moins na classe spéciale so ndosa biso boy so apesi cours yo kité azu mettre kan kobo na mutu si kopona yo mto yo kate ya moyena sinana simbilometre kan yete na bindu kaltoy babi CL News ya Christelle Mamou takuna omobosa na benge Christelle liko na bino boka na paso wapi babi CL News ya Christelle Mamou na komo okende bobi nini ya bokota to bokota te nangi bokota ya loyenge te bo s'abonner nande nini nada yo femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée pourquoi parce qu'il mbele kin bazama kambo elengite botelo no sala et à surprise bokante no sa ni lote na kitika Mbote na bino balandi ya CL News TV partout dans le monde na site na bino ya mankat CL News TV ndeka bo préféré biso fait to préféré bino vraiment ya trop lelo vraiment mingi to kolobela likambo ya une année ya Marie Misambo artiste na biso depuis akufi lelo asali déjà une année yango vraiment lelo to kotambola la population ba meka yebisa biso ba souvenir na bango o ba garda pour un artiste na biso munene vraiment ya mboka pour sala vraiment trop mingi bon lelo vraiment to kitana sur le terrain bo rolanda bino moko population ba souvenir o ba garda vraiment pour na ye yango vraiment nazanga morote nazana concert na ngai na collègue na ngai ya musala Vanessa lelo vraiment to kotambola biso mibale pour Marie Misambo azaki mutumo ya mkiete kamama lelo vraiment CL News toza vraiment na concert na ngai Vanessa Misao to kotambola pour za ba information sur Marie Misambo to garder toujours mémoire ya Marie Misambo siko nazo benga Vanessa collègue na nga aya vraiment to pese la pour na mémoire ya Marie Misambo Vanessa tu peux venir. Bonjour Vanessa. Bonjour, très chers internautes. Bonjour. Tozan esengo mingi tonto yeba ke tokutana ko mona bino parce que bino bosala biso ba bien, biso pe tosala bino ba bien ndenge boyebi, tant c'est à pote à sa PCL vraiment bino mo boyebi journal lelo et ça vraiment mawa mingi to koki ko bon maman na biso mon côté to partager ngo na ba kinoise nyonso to partager ngo to kende longo na cameraman na biso to avi a moko pesa biso ba souvenir attention faut pesa biso ba souvenir et puis ba pesa biso ba extrait ba nzembo o population ye bi pour na Marie Misambo. OK, merci beaucoup landa bino bye to landa elongo na Amiel Moulofa car ndenge toloba. Bonjour maman. Bonjour. Troé Bakombo. Comme nanga sœur biche. Lelo déjà une année à Marie Misambo. Yango tolito tuna souvenir maman otika nango pona Marie Misambo. Pona Marie naza ba souvenir ebele ya kolobela kututé po na banzembu na ye ba concert makambo ebele ateyanga mingi. Mina sepela ti ndenga yemba ka boye na sepela nzembu na ye ndenga nda oyemba. Na minute opese ko yemba na ko yemba tanzembu ni moko na sepela nango. Ezala bien. Kosekanga te pona zana Biblia na maboko esika nyonso na kokende kombo ya Nzambe na monoko na ngayo. Bonjour Yaya. Bonjour sœur. Tokoyeba kombo na yo. Moi je réponds nom de bienvenue. Bienvenue. Toté baba souvenir nini ya malamu tikala nango pona Marie Misambo parce que une année déjà ba souvenir nini ya malamu tikala. Bon ba souvenir ezebele za penza ya koloba te parce que tout d'abord nga mo pe naza chanteur na ngaki minko yemba banzembo na ye po yeba na ko fongola nga voix quand je chantais donc ba souvenir ezebele même quand natala ba photo na ye ba album atika donc ba makambo asala eza ebele vraiment moya koloba mingi ezate okoyemba mo extrait ya nzembo na ye o sepela nango vraiment mingi. Saison sezalaka pe saison de pluie tanga moyo ezalaka pe tanga butu ezali mwasi na mobali likolo pe na se mabela malamu Nzambe nde tata ebale pe mokili ye mozwi pe mobola ye mokuse pe molai monene pe mokeo yaya peleki yango babengi yango la loi de la nature. Oh maman, merci. Merci. Bonjour.
Toko eva kombo? Comment on a ma mémé? Ma mémé, lelo, Marie Missama c'est déjà une année. Donc toi va souvenir ni nous garda pour naï. Ngaba souvenir malam na garda pour naï. Na nze mone moko na ndo linga mingi. Ayemba ke balo bana bango na yebi nzambe nazo salelaka do wana pomesa laka atana lembi me eza makasi na ngai. Souvenir yango wana ka. Uliwa na ye yakesala ka ndenge ni. Na yaka emotion makasi po ezaka brusque. To yoka ye na ka maladi te kaka brusque mba moko to yeki mamisa makufi. Pa akufa dimanche. Biso santé yoka ngo dimanche. Merci. Merci pour moi. Dans le cadre de Moussala, toujours, tous en pour tous ces pays, tous en continuer vraiment quand on est comme Moni Bisso, vraiment tous en vraiment pleine population, tous en continuer, tous en continuer de faire ça, sur la bilingue, binomo bon Monica ka monsieur za makasi, monsieur za makasi, batumsu bazo risque écoute non, les batumsu peut bazo kokata kolobate parce que et ça là qui vraiment pas si ba idole vraiment un musicien, il y a ba musicien vraiment, ça fait vraiment trop mal mais tout ça vraiment un effort. Il y a kozwata batata mbo bakoloba po ba sepesa ba na monde entier o bazolanda biso to senga élément mo Alexamo élément mon boya matanga maman ya Marie Misambu oyo bato bazwa ki occasion te bato bazwa ki occasion ya kolanda ngo te bona to tozolanda to kokutana juste après élément oyo.
Merci vraiment la régie ndenge tozwa ki tozwi élément la bino la monique bolandi to continuer donc c'est poiti na moni pe ba maman baza pembeni to kutana bango non to zwa pe to mekana ko selon parce que ça vraiment pas si mais na cadre ka ya musala to kutana vraiment to zwa ba élément. Bonjour maman. Bonjour maman, to ko ba kombo Maman Kato. Maman Kato, tonto yeba souvenir nini otika nango pour na sœur Marie Misamu. Oh tika biso ça fait déjà une année. Neti. Atika biso na mapota mona motema quoi. Donc il torana souci na donc ezaka makasi. Donc liwa na ekoma ki oki ke sœur Marie Misamu ku fait ça la ki ondengini. Ah ça pas si makasi, ça na pas si makasi vraiment. Nzembo nini oesepesaka autant sœur Marie Misamu yembelo ba manzembo yo vraiment sono yo ki ngisa langa vraiment pas. Nzembo nini wana? Nzembo ngwe. Nzembo ki. Nzembo nde kiminga mais ça nzembo mobona sepela vraiment nzembo soki zo yemba dona raisonner ou pe mbala moko. Merci beaucoup maman. Merci. Toza mpe na ba maman kaka ba maman nde basala biso pe ba ebi ba pasa ko bota et ça la bonjour maman. Bonjour. Maman tokoyeba kombo. Ma bébé. Maman bébé, souvenir nini yango otika nango pour na sœur Marie Misamu, ça fait une année o atika ki biso souvenir nini oza nango pour na ye. Bon souvenir Marie Misamu eze belé. Bon concernant ba nzembo na bande ko yemba ezako sepesa biso mingi. Surtout eza nzembo mo ya suka boya uta ko sala titre na onde na bosa eza mokano nini. Okoyemba testre nango bato ba sali na Yesu ayo bola munini asaleli bosa nzembo déjà une année yango yo jour oyo zwaka nouvelle que Marie Misamu akufi et ça la ko vraiment ndengene ayesala nga pasi makasi ndinga za boneti semaine okaba utu l'accès na chaîne mona bosa ni boy ndi banza ko l'accès ba l'accès ke ndi bangenda okunda ye et c'est là pas si les autres na souci ni makasi amaka biso makasi. OK, merci beaucoup. Merci. Tozo continuer kaka na quatre musala. Bonjour maman. Bonjour. Tokoyeba kombo. Maman. Ça fait ça. C'est bon. Bonjour maman. Bonjour. Comment on a maman Sugar? Depuis déjà une année Marie Misamu akufa. Souvenir nini otikala nango pour artiste munene vraiment ya mboka na biso Congo. Marie Misamu vraiment atika ba pota vraiment na mitema na biso quoi. Azaki actrice moko tolingaki makasi. Talara nzamba bendi avant. Donc toi na ba regret puis na souci etikala kati na biso. Okoye biso nzembo ni vraiment bandoko linga so talier vraiment bandoko salo bientôt bandoko te ya yo moi na ba nzembo na. Bon dernier album na ko sala oyo nzembo ata moteki makala memelinga ba dépôt donc nzembo na même moi nanga soko azoyemba ngozo sentir que souci moroboy nzembo penza o etushaka ngombe na kanisaka na nzembo wana jour akufaka jour ba prendra ka yo que Marie Misamu akufa ça ka ndenge oyambaka nouvelle wana vraiment et ça ki biso penza ba émotion po azali mwana mwasi openza na lingaka e mingi façon na ye azaki muto oyo aponaka te o musicien chrétien o musicien moko boya mokili do pa na ye abande kozwa vraiment batu nyonso tout penza na ndenge moko azaki okabola te yango moni nouvelle na ye vraiment et ça ka ebe émotion makasi. Merci beaucoup maman. Merci. Na kata comme ça tozo continuer pour la Marie Misamu. Trésor, une année déjà depuis Marie Misamu akufa. Souvenir vraiment au garda pour na artiste munene vraiment ya mboka na biso.
Marie Lusa akofa erni mais nga naza mopaya mais naza na mbujimai na ebise. Ok, merci beaucoup. Donc garda elo yebi banzembo na ye. Ok, merci. Bonjour tonton. Bonjour. Tokoyeba kombo. Comment on a Enoch? Enoch, il est né depuis Marie Misamba Koufa, oui bien non? Na biswa seng na biso. Voilà. Comme une nouvelle loi n'attend yoka que Marie Misamba a Koufi. Et ça la quand ndenge nini? Te choka biso makasi pour na seng na biso et choka biso makasi. Souvenir otika na mpona ye. Te moi ba chana moi ba mabanga ezali. Ok, ko yemba. Motema wanga motondi na mawa. Wanzembo za sona osala. Okota bana monda tia, oba yoko vraiment ndengo zo ba. Wa sona sa ba boulot, wanza banzembo na ngami na consacrer na ba boulot na nga. Sona travailler muke. Motema wanga motondi na mawa, wande ya masambo. Ah, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Tokoyeba kombo. Comment la matete? Matete oyeba ki sœur Marie Misamu. Naebi. Ba souvenir ni no garda pour na sœur Marie Misamu. Bon, pour nga pena na ko sepane makasi koyemba na e makamne nyonso na ko sepane e late na e ninga zalaki. Toujours yo kaka sango Marie Misamu akufi sala ka ndenge ni. Esala pas makasi vraiment. Pas makasi. Oyebi moi titre nzembo na yo obande ko sepesa yo oyemba. Bon na ebi banzembo na e me koyemba penda na ebi. Yemba ka mo mukie ya poiti Amiel Mobola fazo landa. Bonane Seigneur, tu connais mon âme pour toi mon Dieu. Tu connais la sainteté qui est de mon cœur. Merci beaucoup. On continue. Papa, bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour. Tokoye ba kombo na o? Kombo na Kimberly. Papa Kimberly, oyebi sœur Marie Misamu. Naebi. Souvenir ni no garda pour na sœur parce que ça déjà une année watika kibiso. Souvenir ni no garda pour na. Na souvenir na été. Un souvenir na été. Bon extra nzembo moko lingango ya sœur Marie Misamu ça la ko bien. Non, regardez. Et ça n'a pas. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Tous continuer kaka, tous continuer kana musala na biso kaka ni to prometa kibino, kana kata musala, kaka na kata musala, tous continuer, tous lukabatu baloba. Batu bayebi batu msupe bayebi te. Bonjour papa. Bonjour maman. Tokoye ba kombo. Kombo nanga DJ Rama Pis 10. DJ tonto yeba lelo une année à sœur Marie Misamu atika kibiso. Souvenir ni no garda fort pona yo. Ah ezebele wa pena sœur Marie pena ezebele. Ezebele netini. Banzembo kobina babilamba donc tout d'abord on a nous première maison en tennis. Pour la sœur Marie dans tennis. Jour yo kaka kufa ke sala ka ondenge. Sala nga mabe makasi émotion mais biso tout zala kuna. Mais to senga kaka nzamba batila ka place akenda. Est-ce nini ya nzembo zala nango so yembi vraiment sala ko mais yembela biso nanu yembe no bana monde entier bazolanda yo. Moi extrait ya nzembo ya Marie Misamu sala bango bien. Dans nzembo ya imbana na frère nano. Papa na loba nini nga Misamu we. Nini nazana yango uti na nzambe te molimo nanga komisa ye kolo Yesu. Merci beaucoup. C'est bon. Ambiance toujours hein, ça fait mal mais déjà les a souvenirs mon néné hein Marie Misamu c'est artiste mon néné hein tozo que partout parce que Marie Misamu ebani kaka na kilité ebani partout yango to tambola ka poto zwa afi ya ba population hein maman. Oh kati ba kutanga na TV. Kombo na ona ni. Agnès. Maman Agnès, souvenir ni no gardons pour na sœur Marie Misamu. Nazade souvenir na ya kitoko banzembo na ye na bilamba na ye ba jipe na ye atikela kibiso azali koyemba kitoko yango souvenir na tikala kinango penta. Nini tango oyoka ki sœur Marie Misamu kufi sala ki onde. Sala ki pasi na kati ya motema. Pasi penza na kati ya motema ama ya miso ekitaki. Quand même tokendaki kuna ata tokomaki na cimetière te tokendaki awo esika bebembe salaki. Okoyemba mo extrait ya nzembo ya sœur Marie Misamu sepela nango. Nzembo nde na koyeba te pona saka na mungongo te mama.
Merci beaucoup maman. Merci beaucoup ba. Ok, merci beaucoup. Tozo tambola kaka ndenge to prometa ki bino biloko elengi kitoko vraiment. Et longona Amiel Moulofa tozo tambola toujours tozo avis ya population quinoise hein. Tozo bango pour une interview ba lobela sœur Marie Misambo tika ki biso ça fait déjà une année passée hein tozo ba souvenir ba garda au cœur pour na bango mo pe na ba souvenir tellement ébélé ba nzembo ébélé oui c'est pays ça pengai parce que aza moko pe ba idole na ngai en tant que chanteuse aza pe moko ba idole na to tambola kana cadre musala poto luka kaka tozo ka ba interview ya population quinoise mon ami Frère Zadio. Frère Zadio, déjà une année depuis Marie Misamba Koufa, il y a un autre tout souvenir ni au garda. Bon, bah souvenir la sœur Marie Misambo. Banzima presque et tout ça comme moté malanga mingi, mais va aller bakawana. Oui, bon Ah souvenir bon, nazam bimbi bon vraiment. Na utazaki na vie butu mbima voix ça suit bien tenga nazam mazame mokoris. Ok, merci beaucoup. Jour où il y aura que Marie Misamba Koufi. Sangwane comme la kaondenge ni sala kaondenge. Bon, en tant que alanga Marie Misambo pour ngai pe exemple moyembi. Et ça qui n'a pas parce que baza moko na ba oyo baza liboso na biso sa fierté musala na biso mais tango akufaki vraiment ça qui passe makasi na motema bon c'est comme les comme na nzambe lobby mutaza potula kozonga potulu to mona ka kinyo ça moka na nzambe tike ko kisama bon c'est vraiment ça passe kozanga ye nzambe kwa zumu limo c'est pas parce que ça moka na nzambe ko kisama ki ça volontaire ba tete atonto ye ba isusu conseil ni no kopesa na bayembi o baza ba orgueilleux tala sœur Marie Misamba tiki biso conseil ni kopesa bayembi o batikali o bazo vivre à lisusu vraiment orgueilleux et ça passe parce que nzambe azotelemela moto lolendo lolendo pona bana nzambe d'avance eloko lolendo yango etinda kite satan nzambe alongole pembeni na ye parce que nzambe aza moto alinga lolendo te parce que yende akosa lolendo à part nzambe akosa lolendo mais ce que moi musicien akosa lolendo c'est que ayebi na nzambe te mais azosala na pona nzoto na ye ce qui a comprendre nzambe aza nani akosa musala nzambe lolendo te po sa yosala lolendo te kobebisa musala yango oza pembeni na nzambe te vraiment ça passe pour moi. Merci vraiment merci. Nous avons toujours continué vraiment à nous avoir souvenir pour nous sœur Marie Misamba mais ça vraiment pas si sous bon raisonner sur une année de plus il y a Marwana. Bonjour maman s'il vous plaît toko yeba kombo kombo nanga maman Feza une année déjà ya liwa ya sœur Marie Misamba souvenir ni no garda pour nae en tout cas na banda kolinga sœur wana mingi donc souvenir na garda po na ye motema malamu na ye ndenge azalaki moi c'est moko akomi kiti sa simplicité na tolo baka simplicité na penza de ibane ko marquer nga mingi pe liwa na ye na sepela kana ngote salanga émotion na banda pena kolia na lila mutu na nzambe akufa lokola Marie Misamba te esprit ya nzembo nini ya Marie Misamba esepesa kayo okoyemba mwa muki ezaka nzembo ya saison sèche ezalaka saison de pluie wana nzembo na yeba peza mais nzembo na penza nde esala ata lelo soki na yoki yango en tout cas esala nga bien te conseil ni okopesa na ba musicien chrétien o batikali conseil ni okopesa bango na kopesa bango conseil ke baza na bolingolo kwa Marie Misamba zaki nango baza na simplicité balingana bomoko po Marie Misamba bana ko kipe mutute Marie Misamba azalaki kolata ndenge na ye surtout elateli Marie Misamba pendele ko pede marka nga pe makase zaki elateli na ye jamais au monde Marie Misamba nzoto na ye azaki kolata kaka malamu penza yango na kosenga na ba musicien batikali balanda exemple wana pe basala banzembo ezana ba conseil malamu lolenge Marie Misamba. Merci maman. Merci. Très profond. Bonjour papa. Bonjour maman. Toko yeba kombo s'il vous plaît. Comment on a Junior? Papa Junior, une année déjà au sœur Marie Misamba tika ki biso. Jour yoka ki liwa ya sœur Marie Misamba sala ki oni. Sala nga passe aza sœur. On a ba Evra tika en tout cas sala nga passe. Souvenir ni no garda pona. Bon, banzembo na ya sala. Yemba mo nzembo moko o sepa ta titre pesa ta ato yembi ta titre nzembo o sepa isaka yo abanzembe ezebele na bosana
conseil nyoko pesa ba musicien chrétien o batikani. Bon bazala ndenge nde sœur Marie Misama zalaka bandola ta kitoko ndenge ke sœur en Christ. Bango pe balata bongo bazala na comportement wana. Merci. En tout cas, merci. Bonjour tonton. Bonjour tonton. Bonjour maman. Oui, Comment on a Mira? Déjà une année depuis Marie Misamba Koufa. Souvenir ni vraiment au tika na ngo. Souvenir na tika na pour la Marie Misamba ozaka ba chane puis belle voix na zaki na ngo en tout cas ça va. Oza na extrêmement nzembo te au tika. Bon, extrêmement nzembo Marie Misamba presque ngama répétons mon maman Misamba langue fort. Mais nzembo no fortifier nga loko la mokeli na nga et depuis na reconnaissance. Extrêmement tia mokeli na nga. Mokeli nanga aebinga na kombo nanga ngai pe na ebi na kombo na e. Souvenir ni vraiment conseil ni européen c'est un artiste musicien au batika na batika li bazana vivant. Bon, conseil quand on peut sans artiste chrétien nyoso batika li en vie to c'est la kankolo. To c'est l'ankolo. Mabina malamba salon pona batu mukolo liwe ya katoye bagate babi nzamba pesa kabiso temps par rapport à babola moto salaka pota la biso na ba livre souvenir monique mitso comme la station moment kaga va taper na livre souvenir moi que oui bola mneze belé a peso pétan op mal sous en vie donc ozaka bon conseil ba mise chrétien nyonso to c'est la kan kolo tous en amidi à 14h te bako sabisote pour le comment mise mon boy pour abima ba ebe frère qui n'en fois les canons na sima mon boy bel kananda mon boy pas mutu mon boy rien à voir pour la nara lokolo ba mari misan balanda lokolo pour za bano ba yo kamela ba père on prend d'être ba Charles Momba ba zo mari misan on a trop petit ba cadré ba pesi alignement tant des seigneurs et simbaka on prend après Simaloa moi je chuchotais nga ke bima mère rien à voir pour ça tout la nara nzela nkolo to koye ba kombo moi je une année depuis Marie Misamba Koufi. Souvenir ni vraiment au tika na ngo na sœur na biso. Bon na tika na ngo ya banzembo kaka. Neti nzembo ne. Neti nzembo wa dinyo. Mabele malamu. Mabele malamu. Oui, c'est extrêmement bon. Bon, sika ndina ka ngo bien te. Jour akoyo kaka ki akufi jour ozwa ka nouvelle wana isala ka ndengene. Mais ça nga pasika Natalika les ça na biso na zaki na poisa zailaki tundima ite akokufa mais etant que liwa ezelo kwa nzambe abongisa kipona akei wana maito regretter na wezate. Merci beaucoup Moussa Malam. Oyebi sœur Marie Misambu. Oui, naebi. Un souvenir ni no garda pour nae parce que déjà une année au atika kibiso souvenir ni no garda pour nae. Souvenir nae d'abord na Tongo. Azana musala oke banzimbo naye mais edifiaka nga mingi surtout na nzimbo ya Yesu ngonga réveil nange kobeta mokolo nini ok tolingi conseil nyoko pesa ba musicien chrétien o batikali o non bazana non vie conseil nyoko pesa bango bon conseil na pesa bango za l'essence baimba banzimbo yuza ko édifier bato lelo oyo banzima semanisa et comment peut-être vous avez la méditation na tongo ba 5 heures routier ozo ka banzimbo na ye ozo na mandobana pour passer abandé ko yemba sur Bible jamais qui na hors Bible c'est ça baimba banzimbo sur Bible baimba banzimbo hors Bible ti. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Hein, tous tambola kaka ndenge to la kaka bino babilo elengi vraiment. Et longo na ta sa poiti loba na no ya pasi ya musa makasi hein. Et là vraiment pasi mingi na biso mo epi ça biso ba poso kolela poto garder vraiment ba souvenir ebele et sœur Marie Misambu yango vraiment le lot kitaki si Teresa pamba te et ça vraiment pasi na biso nyonso yango to ça sous le soleil mais tous tambola kaka. Et bon la date moko to ça vraiment très fatigué mais to tika te parce que sœur Marie Misambu
Musambo azaki mutu mo ya mukiete vraiment et pour la mboka pointi nene ba souvenir pe yo garder pas Marie Musambo izani na garder ba souvenir tellement ebele vraiment na kokotanga te pona baniso otanga moko na moko to koma tia lobby Vanessa mais na ba concert na ye na ba parole na ye ndo bimisa na ba chant na ye et ça là vraiment ba bien makasi donc ba souvenir na vraiment isa capitale na ba chant na ye pour d'un côté vraiment oui to garder vraiment ba souvenir ebele pour na sœur Marie Musambo une musicienne chrétienne très talentueuse sœur Marie Musambo vraiment ba très ebele vraiment population ils sont très émotionnés batum susu bapote comme à travers ba question na biso to la musu bapota to zonk sous Marie Musambo en vie tokuta na après élément oyo bato bazaki occasion depuis tant encore ebimaki na stade depuis tina cimetière ba o bazaki occasion Hollande ngote to ba bosa na moi image wala to zonk se bino ngoli susu bo milanda bino dégager et sika oyo zali nikoso ya podium pour permettre que les officiers
Chapwati. To comme vraiment na suka, to comme vraiment na suka bino moko bomoni ndenge population kinoise balobi ba mingi baleli, to comme vraiment na suka. Bomoni mère yango déjà baby na. To comme vraiment na suka, to pesi merci mingi na Christelle la Rose Mamuliranium de la presse sur CNews TV. Liranium moi si est pembe, yem ta sala ke tous les baba so ya bomona yem ta sala biso ke to zala CNews TV chaîne moi mo pe pasika ya boeza na ngote. Donc ouais boya sali mo kiline ami tumbi to comme vraiment na suka na pesi merci nanga mingi temps soko permettre nga na pesa ta ba dédicace ko yaya. Ils ont autant, soit vraiment temps. Na pesi dédicace nanga mingi na Diogène Roger Madiata na pesi ba dédicace nanga na ba fan nanga nyonso o balinga kaka ndenge to zo inviter bino la vie MTP Pro papa ya biso boss na biso telela fa ba na meso to linga ko mingi taka ndo sa ba journaliste Kano boy bazala to pesi mino mbote to kande to zo inviter bino bo s'abonner na CNews TV. CNews TV on est là toujours pour vous servir, on est là toujours pour nous apporter nos informations vraies. Il y a bien toujours quand tu promets qui vient nous s'abonner à CNews TV. CNews TV les autres qui pété CNews TV site moko e boya rancune, site boya rancune nous tous invité bino bato va ko produire biso to luka ba producteur mutum so na besoin le monde acha moi spot à publicité tous invité bino na CNews TV bozala jamais déçu, n'est-ce pas ton siècle? Oui, bozala jamais déçu pour ça site moko nulle part ailleurs, ils ont vraiment ndenge monté na bawa. Bawa na donc ça n'ont pas hésité pour na tangi comme monté donc ils ont biso toza toujours likolo vraiment so luki biso ko bana hote site na biso ya makasi vraiment na bosanité na pesi mbote na mingi balobi Gilio Rock Boy na kati ya Lille bambote na yo bisika oza vraiment na bosanité opéra Arnaud opéra na France ba gros bisous na yo na bosanité Linda Kapa balobi ma chérie dedans na pesi mbote bisika oza na bosanité Frida ba charme Frida Kanga ba charme to pesi yo bambote ba gros bisous to pesi yo bambote na bisika oza scellé du bois papa social mbote na ya mwana to pesi yo bambote to lingaka bino vraiment to kaka ndenge bino bo préféra biso préféra na biso bino to lobi publicité on na flatter on na za na boye boya na CNews TV bocha ba pub na bino bozala jamais déçu to solara lisolo kana quatre lisolo et opesa vraiment bien mbote na ba nyonso balingaka CNews to za na caméra men na biso o aztika ka biso tatambola toujours na biso Amiel Moulofa ba gros bisous ba réalisateur Tom Jerry ta ba beta ka ma kofi wana Amiel ba Golo Mayala to pesi bino ba mbote to ngaka bino vraiment ya trop to comme vraiment na suka to kutani à la prochaine bye bye Aiger Kembo mozalisi ba gros bisous na yo bye to kutani à la prochaine. CNews TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit CNews TV Mamou. Bon, bien, news à bien. So pour l'année la peine, CNews TV. Je vous